libala oyo lipambwaniye na kombo nayo libala oyo libala oyo ya petwa libala oyo oh libala oyo ya petwa kolo ya kaokati ya libala oyo lipambwaniye na kombo nayo kolo ya kaokati ya libala oyo lipambwaniye na kombo nayo libala oyo basili kobala na libala ya petwa na kati na mibeko ya tata nzambe mpe limemea ya lingomba yango wana banda lelo bango mibale bakomi mwasi na mobale na ye na kombo ya tata mwana molimo santu nkolo yesu aloba ete oyo esi okangi kosangisama na nzambe moto te akoki kokabola yango yawe amonisa bino elongi na ye mpe apesa bino mapamboli tika yawe abongola elongi na ye epai na bino apesa bino kimia tobondela nzambe mosalisi mpe mobokoli na bato yo ozali nzambe na nguya mpe nzambe na kondima yo okobongwanaka te mpe mopesi na ngolu nyonso tika ete ozala ndeneneke na malako minene oyo bango bato oyo mibale liboso na yo pesa bango ngolu na yo mpe kondima na yo ete babatela mibeko na yo mpe balingana mpe kotosa malako na yo mpe basekelisa yo tata nzambe na nzoto na bango mpe na milimo kati na nkolo yesu kristo mokonzi wa biso etata nzambe ya mfungu tukulu mbele ezala na bino kuta lelo mpe lobiko na lobiko na kombo ya tata mwana molimo santu amen. Hola.
baye kolanga et koki yango ekokite na bamarie baye babalakala baye mpe baprepare na ilu mihigo otelema topesa bino mbote faki sepelisa bango. Papa, moto kuna bozala ba téléphone ezali otia a main libre ba pesa bino mate to pesa bango mote ya isiko na kombo misato ya bula faki to pesa bango mbote sengo na kombo misato ya bula kombo ya tata ya mwana pe tata Moïse. Merci à tout Seigneur, tout honneur. Les lots de Sangani awa na temple na tina ya mariage ya bandeko na biso papa Mandibu pe mama Mwilu Miyiko motelema to pesa bino mbote ya sengo to sa faki musique. Maboko to pesa bango mbote ya esengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata Moïse. Merci. To sengi na bamuta na biso bango biso tato sengi prière ya suka na tata na biso révérend Kuvumire alikaliboso ya micro atina biso na dibombi. Kwa sana kwa karamu ya leo kuona watoto wetu wanatutosha haya wanaungana katika ndoa takatifu. Baba Simoni Kimbangu Kyangani, Roho Mtakatifu uwajaze baraka, ndoa yao ndoa takatifu iwe na wewe mwenyewe upawe pamoja nao ukawapitia mbele na nyuma kushoto na kuume katika maisha yao yote na utakatifu. Amen. Bana se
Ungi antisu kwa tata fuma longo fuma dibu. Mungumwase mwana itaka mwanda belela. Nzambi tata tatakusoke mkelo. Nzambi mwana itaka lunga na kiangani mesia. Nzambi tata mwanda belela itaka jengida kutuma. Umwandongo itaka sungi pangkenga. Wakati wakati mbeswa sungi jenge mwana itaka mwanda belela. It's Madam Kumwetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza ni yetu. Yesu adio mwanda velela, tika karanga Yesu tuka kwa yelewu, se mwanda velela. Amen.
bandeko na biso Jejeki bango bakoya kolatisa papa Gautier riba pamba te azali moyembi na Jejeki na bandeko na biso ya chorale de dirigeant mama Mulu mpe azali moyembi na chorale de dirigeant na nsima oyo ekolanda ekosala bongo papa mokonzi ya bule akoya kopesa bana na ye mbote na nsima tokomona bongo Vincent bakoya kopesa bongo félicitation na bana na bango les deux familles ya papa Gautier na mama Mwilu bango mpe bakoleka na nsima ya les deux familles tomoni Ishiki na Kaweno bango mpe bazali na kado mpona koya kosepelisa bamarie baprotokole mpe baza na kado na bango bandoi mpe baza na kado na bango Jejeki Brazzaville bango mpe baza na kado na bango na Jejeki nyonso oyo esangani bango mpe baza na kado mpona koya kosepelisa bamarie kado na biso Kaweno biso mpe tobongama toza mpe na kado Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allocution relative à la célébration de la bénédiction nuptiale de Papa Mazumu Godefroy Rufin Godilia Congo et Maman Mulou Anaël. Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra toujours, affirmant sans cesse notre vénéré Père Salomon Lanouanakiangani de Christ. Sacré, disons mieux la Bible, dans Genèse 2, au verset 24, il est écrit, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. » Ce jour, samedi 23 août 2014, cette parole divine s'est concrétisée sur Papa Mazumu Godefroy Rufin, dit Godilia Congo, du groupe de guitaristes immongistes en France, plus précisément à Paris, et Maman Mouilou Anaël, choriste de la grande chorale des dirigeants jeunes de la commune de Kasavubu de Kinshasa. Spécifique sur la prédication, car tout a été dit et bien dit tout. Cependant, quelques détails importants et nécessaires méritent d'être précisés. Papa Godefroy, Maman Anaël Mouilou, vous devriez savoir que le sacrement que vous venez de recevoir constitue une renaissance spirituelle, ce qui vous soumet à de nouvelles obligations. Papa Godilia Congo veille au respect strict et à la défense du serment prêté devant Dieu et les hommes. Veille à l'honneur de l'Église et à la mission du Jejeki. Maman Anaël, veille à ce que ton compagnon, mieux, ton âme sœur, pour ne pas dire ton époux, trouve la sérénité, le bon courage et la paix par le biais de ton savoir-vivre, ton savoir-faire et ton savoir-être, pour qu'il accomplisse sans aucune faille les obligations qui lui sont dévolues. Toute présence humaine trouve dans votre foyer la paix, la joie et l'amour. La coutume au sein de notre Église veut que tout musicien qui se marie soit décoré. Ce à quoi nous assisterons à l'issue de ce mot de circonstance. Nous vous remercions de votre attention soutenue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Nous invitons très respectueusement au vice-président national du Jejeki Congo-Brazzaville de bien vouloir décorer les mariés.
Yo
centre tomoniawa la grande chorale bango pe bakoti pona tina na mwana na bango nakanisi batata na bamama tosili koyoka badiscours pe etangamiawa biso tozali kaka kozongela mwa moke mpona kolakisa nini yango oyo ezali kosalema e tozali koencourage babilenge oyo tozali nano na nzela oyo mpona koluka tokóma na esika yango malamu tolukaka banzela ya mokuse te kotia mobulu te yango tozali komona lelo tata mama mwilu bango bazali kozwa bilembo wana bango bazali kozwa ezali ya marathon oyo ezali serment moko kati na ba 4 sacrement oyo ezali na biso 4 sacrement oyo ezali na biso na kati na lingomba donc bango te bakoti na sacrement oyo ya libana na biso roulement pour que équipe ya décoration bakoka kolatisa mama na biso elembo na ye ya elonga bango tokozinga bandeko na biso tosala cérémonie na biso ndenge tosalaka yango tina suka donc bosalela biso na matoi bosala mayele bazali koleka awa Merci beaucoup, Fanny. Donc, on sait parce qu'on a la grande chorale en Angleterre. Muna
maman azali dirigeante ezo ayebisa te moment. Nah.
alela loyengelela Linza, Maman Dani Samba. Voilà. Et Maman Anaël Mouilou Matsoumou. Alias Diakobo. Tiens, filmez. Info.
Voilà.